rapport à la vidéo, on a osé circuler. Il y a pasteur Walesa. Il y a des amis fanatiques parce qu'ils ont décevoir les gens. Ils ont décevoir les gens. Les gens qui bien, les gens qui ont il y a toujours cas kolobela pour nani ba antivaleur oyoza korenye monter à mati de vachel il y a toujours mon alelo beaucoup de ba pasteur ou à mati na cher comme ko régler ba compte so ka na premier nan de konaye o la benga ba solo là tanga ko mata na cher OK cher eza bisiko yo et toujours zwango ki za sacré pour na ko mati ku neza pour lobela kaka makama nzambe so za na makama so kolobela nda pour na obe mo sino be bana na yo zela o libanda cher ndo kolobela mais toujours mon cher lelo mutazo azo misa justice azo ko sala barando na liko tubenge tumbelo non lobi ezana oka ndenge moko uzomona yesu qui a vu na batwalisa monique mikolo na batu bazo faut créer loko moko yemo a créer aka asa na équipe mo bazaka ko organiser biloko wana ba benga mutu sa mususu no supposa moni bato bana poto ba yemo ebele bana poto bakwa ta 50 na église na ba période wana au moins fa créer loko moko abengi mo batu moko boye abani ko kabela bango ba mbongo tanga zo kabela ba mbongo ta kabeli yo ta musu 2000 3000 mais akabité et dans l'équipe kolandela yo na caméra ba moni ki bakabeli na kabeli frère na nga Jires mbongo mais na sima nango ils ont équipe ba pomba ba ko récupérer mbongo bakabela ko devant caméra OK na onda côté soki somi au monde kana ba osaba miracle soki chef de l'état bani ko kanga yango abundisa ba vraie église ça tomoni ko bazo bamba mbongo en plein kit na kati ya liboso ya etumbelu le pasteur Walesa babambi ba mbongo babambi ba $100 za kiona banaye ko seka mais na kati ne na mona ka mingi alingi actualité ba yiba ye amona na sala buye da kabaka yenda za bien mais na fond nango ye moko ayibi mwana motote po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makoni Efada. Thank you Fada, cher ami fidèle internet balandunion sont toujours vous aurez libakou ya kolanda biso na kacha chaîne Nabino ya Nazarien TV na cadre émission Nabino table sainte vous a présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne les Nazarien TV. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba. Il y a les Nazarien TV. Je dis un grand merci à la servante de Dieu Mama Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à Jira Oza Sima caméra, pourquoi pas à Alain Kiaka Lobo Kanzame Oza na régie. Le lot est table sainte Nazana pasteur Richard Touzani na Katia Plateau Oyen de Tosoana. Par rapport il y a actualité aussi s'est passé toujours autour na basali yanza mais par rapport na via vidéo oyo les pasteurs Walesa tomoni ko bazo bamba mbongo en plein kit na kati ya liboso ya etumbelu le pasteur Walesa babambi mbongo babambi ba $100 za kiona banaye ko seka le pasteur Richard Touzani na kati ya plateau to soigner par rapport ya vidéo on a osé circuler il y a pasteur Walesa na osinga na régie achina biso vraiment kantique osé édifier bana ya nzambe le sako mokonzi ya la servante de Dieu on a mis ça no binga mère boss Mama Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboy, Salaboy. assis sur son trône. Salaboy. On y va. Assis sur son trône.
Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 afandi. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. Katela yetoke. On y va. Bichon, c'est le plaisir de Philomène Moukoya monter ma bivesse de Yombo, pourquoi pas à 3 fois boss, c'est celui qu'on appelle Jack pour les billes, comme on connaît, ça nous vraiment plaisir. Donc si on a géré sur ma caméra, avant ma caméra, présenter les pasteurs Richard. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour mon frère, bonjour Nabalani Nabiso les Nazareth TV. Ouais, mais c'est partout dans le monde, vraiment, on a apprécié Bangombo Tebiskawazal. Ok, merci vraiment pasteur Richard. Mot gentil par rapport à Batunion sur Bazou Libakou en Colando en ce moment dans les Nazareth TV. Merci Nabango vraiment, bah maintenant Colanda Biso, na Biso te vraiment. Tous allés wana kaka pona ko édifier peuple en Zambie parce que tobi ki Nzambe bengi biso pona édification à peuple oyo, pona perfection na bango et kozala mingi malamu tozolo ba émission te pona ko nuiri batu pona ko s'attaquer na batu, mais tozolo ba kaka ba anti-valeur oyo koti na kati évangile na senga ka bande ko ke balanda nga mingi na senga bango. Bazalaka ba fanatique ya batute mais bazalaka mingi fanatique ya Nzambe et puis fanatique ya parole parce que ça fanatique ya mutu na pe ko sa mabeta on to ko loba makbe na e batu musu ba ko ba so ba fanatique ya loba Nzambe te batu ba koma ba fanatique ya batu soko toucher na dadi na bango wana moni ba réaction batu ba komi bikoma les amala mingi te mais lokola nga na tikala miko za mingi fanatique ya Nzambe parce que Nzambe ko décevoir nga mokolo moko te batu azo décevoir biso lelo mutu azaki bien lobo mona mutu atengami ya on toujours ka kolobela pona nini ba anti-valeur oyo za ko régner tozomona on a kati évangile alors diable za stratégie moko diable sali pona ko décourager batu pe ko démoraliser batu bazola na Nzambe pona ba persévérer te or bible zo bana biso ki muta ko persévérer kino suka nde ya kozala sauver et là on senga na balandi na biso les Nazareth bazala na persévérance ba scandale ezo koma et décourager bango te me ba kino to komi na temps de la fin et sengeli ba prophétie akole ko kisama makamo nzo foto monango. C'est un peu ça, mot d'encouragement pour na bango. Batia kamato na bango koyoka neni Nzambe ki batu. Pour batu ba décevoir batu moi c'est des détails belé parce que les a payé bango te mais a écriture fait ko parce que il y a ba prophétie au Jésus alors qui na Matthieu 24 il y a toujours vivre ba accomplissement na ngo c'est un peu ça. OK, merci vraiment l'homme de Dieu le pasteur Richard. Le pasteur Richard tenu d'abord to yeba signification ya tumbelu ya temple parce que belé c'est comme si le pasteur est belé, il signification dans côté parce que le temple est sacré. Mais c'est comme si le pasteur est mboka na biso ba ebelo ko parce que buzoba s'est passé la katia et tumbelu. Tout le monde dans la Bible les prophètes et les sacrificateurs. Tant banani baba nayi ko sakana na tumbelu nzamba frappa ki bango pe aboma ki bango. C'est comme si eloko wana ba pasteur ba bosani en côté tout le monde ba buzo belé et c'est passé na katia et tumbelu. Ko expliquer biso et tumbelu non ils en ont nini l'homme de Dieu. Pour nous expliquer ça na kota ma mobile tuninga la question mais ngata ki na réformiste et tout le balelo temple de Dieu
Et ça, premièrement, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous voyez, ils de comme un temple. Mais temple, c'est là qu'il y a une ancienne alliance. Tout peut na alliance, c'est là qui mosaïque. Temple, c'est là qu'il y a où ils ont qui pour expier le péché, pour la bénédiction, pour réconcilier le peuple dans Zambé. C'est là qui temple. Cela veut dire souverain sacrificateur, c'est là qu'il y a où il y a offrir mbekanaye pour na batouba pardon à péché. Mais le temple est comme un bisso. Ngami na za temple, yondo za temple. Au moli mozo vanda. Tu sur un temple physique qui te tout le monde lelo. Au tongela nzambe temple. Bible zo bana mokanda ya je crois acte 17 20 que non nzambe afanda kana ndako batongi maboka batute. Cela veut dire ngo il les a que non moni mutu. Soki akei église na moni ke nzambe azana bimisi ko ndima boboto. Ce qui a bimi libanda église, azo bate ki yenda koma église yenda koma temple. Mais pour la bisika to sangani lokola to sombi lupango to aménager, pour to kuta nanzo enseigner, bisika na ezali tango to zakuna moté à mati de vacher, et to somona lelo beaucoup de ba pasteur ou mati na cher comme ko régler ba compte. Ce que na premier nan de konaye, o la benga ba solo la, tanga ko mata na cher, OK cher eza bisiko yo. Et tous les gens qui sont sacrés pour na kutango mati kuneza pour lobela kaka makama nzambe so zana makama so ko lobela nda pour na obe mo sino obe bana na yo zela libanda cher ndo ko lobela mais tous mona cher lelo mutazo azo misa justice azo ko sala barando na loko to benge tumbelo ozomona mais OK eza penza malamu mingi te eza bisiko so pasteur ekili boso eza na rien qui parle lobela kama makama nzambe pe asa ko sa babuzo bate ayi wana te esili akiti esili mais le lorsque tu mona eloko wana ezalité et comme mona neti to mona to na peso exemple ya pasteur Moïse Mbi par rapport ya ba propos na ye o ya banayi ko par rapport ya ba compte rendu na ye na ba nderone ba mai na ba pasteur Marcelo ba ndelo bango na cher akina pe plus loin ko lobaka non ye azamo na mateki ba nyatiska mabe est-ce que par rapport ba propos ya pasteur Moïse Mbi ne ko pesa ngo na kacha etumbelo na plein de titres et que ça s'est fait l'homme de Dieu. Ils ont raté, moi ils ont raté. Bangambo sami pa ndeko na biso Moïse Mbi nzambe alinga ka exposer que non parce que so l'équilibre boso ba na nzambe bato ba wana baza trop cher. Baza ba racheter ou ba bengi église. Okoya on a te bana koloba makambo ya yo privé. Makambo na bango na maki kalama eza makambo privé ba secret bango mi balega ba yebi. Ceux qui bazaki na makambo na bango fa ba ke osolango libanda za na limero na ye ba bengani ba sololi. Mais dès qu'aleka ki na cher à lobby yango vraiment na makambo nzambe za permis. Na bonzambe eza permis. Parce que Bible pesi biso procéder que son ndeko na salo mabe kenda mo na bo solo. So aboko ka yo zo des témoins bo sololi. So ki aboko ka des témoins boyebisi devant assemblée mais oyo asalaki ezande eza nango olakisaka ke no moto oyo aosala na nzambe dans la vérité te aza na kati ya fausseté parce que d'abord mosala nzambe naza moto arankini te mosala nzambe okosala mabe mais ayebi kopardonner ayebi koma koarrange mpona aracheter motu wana aluka bibi keno Hébreu chapitre 12 verset 14 bibi keno rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu ozomona mais ntango aza na makambo na ye koloba yango deva batu wana est na moni bango pamba d'abord eza so église nzambe te yango l'accès ba signe l'accès que non église oyo nzambe aza na kati te mais quoi batu ba fanatique ba monika to fanda ba poto mesana mais soki mutu aza connaître sa parole kwa aza na molimo santu a comprendre mamoki wa nzambe aza tout abimi na ye malembe ozomona parce que comme bisiko souillé est-ce que ba vengeance est-ce que ba rancune yo za ozote batu mususu tant yo mo ozote batu faut boko za la modèle oki ko ya ko se venger na charité ou be devant peuple nzambe que na côté batu be na ki na wenze mbala moko na bani koluba na bato na ba problème ko bokela ba mabanga to ba jeton là ma Isaac moto ebi na nzambe te et puis la kisike moto pe azomema bato na salité somo na ala ke bato nini siko bato baza pe na ba conflit tant ya sali bongo a mi rendre justice devant cher siko bato na te ba pela makambo na bato so réaction ma ko zani eza bisika ko se rendre ba quantité ezaka ke non et la kisike moto yo azomema nzambe te moto ayebi nzambe te moto ayebi nini lo banzambe ozo magazo te e bato ne pas basosola ba na esprit de discernement te pona bato bana discernement mona ki a moto déjà za libanda parole c'est ça déjà oui mais l'homme de Dieu par rapport il y a vidéo ozo circuler na kati ya ba réseaux sociaux ya pasteur Walesa tala lelo to moni pasteur Walesa azo délivrer moto et puis Saint-Esprit ba bien Saint-Esprit qui te lié moto à koki ko saisir et ko maîtriser Saint-Esprit te abimisi mbongo comme ko bamba pasteur Walesa azo bamba e ba mbongo ba $100 na plein kit
le pasteur il était erré à manière que c'est comme si na habité to comme na concert azo ba me ba mbongo on dirait ba ya concert ba fali ya ba wera ba jibene to mona raso ko yemba mutamati na podium ko ba mbongo mais na kati église pasteur mon dit ba binga ko no ko maîtriser Saint Esprit ta komi ko bamba ba mbongo na kati ya ba pasteur ba $100 na ilonga pasteur. Est-ce que kuta la vidéo on a eu défenseur de Dieu mon yongondeni la doctrine, défenseur de la doctrine plutôt. Défenseur de la doctrine. Makamona la doctrine est à la raté mon frère. Saint-Esprit, Bible qui non, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Moutako za molimo santé, abonga bana ko bamba mbongo non, molimo za molimo ordre. Tout onction l'équipe non, onction l'équipe. Ndé qu'on a biso aller ce monde na avivera mingi na ba stratégie. Obino bomona ka sa wana kabeli mama mbongo yaka tout ezaka ya lingaka actualité ya comment na ile ko la ba fali na ba faire non lobi ezana ka ndenge moko. Ozomona Yesu qui a vu na actualité Monique mikolo na batu bazo faut créer loko moko yimo akriaka asa na équipe mo bazaka ko organiser biloko wana ba benga mutu sa mususu no supposa moni batu ba na poto ba yimo ebele ba na poto ba ko eta 50 na église na ba période wana au moins fa créer loko moko abengi mo batu moko boye abani ko kabela bango ba mbongo tanga zo kabela ba mbongo ta kabeli yo ta musu 2000 3000 mais akabité eza na équipe ko landela yo na caméra ba moni ki ba kabeli na kabeli frère na nga Jires mbongo. Mais na sima nango ils ont une équipe ba pomba ba ko récupérer mbongo ba kabela ko devant caméra OK na onda côté ba ko zano maele temps ba kabeli ezaka pona tirer bateau ba yona ba peut pas pesa plus que ndi avivara bongo avana na ba stratégie na ba nini eza concert était mon frère tant que ko sanga na assemblée ba biki wa zana exhortation a pesa wa zana lo yembo ayemba pona nini édifier ka peuple ce que comme era ko kabela nzambe tubo ko kabela mabete mutako ya tiembo no franc tu peux pas sengi basengi loko moko bien église l'église a besoin micro a besoin ya estimement to contribuer muta contribuer ko kaba mingi wako zana ngominga pesi mingi mais somo ni ke passer azo te a délivrer mutu ba bano ba memba ko ba bafire ba mafali c'est que ça na ngoka ka ba imur ba imur ba osala izana ngo ba loisir mais ça pena bonzambe moko te na kati wana o molimo azwa ki mutu akiteli mutu non tout mona mukolo Saint-Esprit akitela ba ton église à Pentecôte jour à Pentecôte babiki ba prophétiser ba lobi ba nouvelle langue ba pesi ba révélation c'est ça so muntu ana rappeler Saint-Esprit akoloba na para nzambe mais so komi ko bamba batu ba mbongo lokola concert là mais commis des ordres et commis des ordres mais l'homme de Dieu on ba que non et commis des ordres sikoyo on la te que non corps du Christ ezo ke ne wapi corps du Christ ezo ke ne puis le tombe le tel lelo et tombe le nzambe et qu'on déroule comme l'homme de Dieu tant que défenseur ya doctrine ozomona ngondenge nini parce que bino basali ya nzambe za basali ya nzambe pona nini wana komi ba théâtre on a biso komi ba théâtre wana eza suma kama nzambe te et puis corps du Christ na on a prometté corps du Christ eza pepele ndenge ezali parce que corps wana eza yemo kokula na kati des autres côté kuna te pour eux l'intégrer kuna il faut appeler né de nouveau ba pasteur ba des autres wana ba église locale ba bino ba mbongo na kati ni pas au monde qui ba no ba Paul ba bamba ba mbongo te mais so ba sengi Colette ba kubatu ba na ko pesa ni pas au monde Pierre esika ba bamba ba mbongo ba kina ba dimension molimo kuta likolo ko kutu ba sala lelo ba na ngote ba biki ba tono te ka bilanga na ba na mbongo ba tina ba kola ba potre Rolandi ba beta ne ko ba mbongo ko conseil Pierre ate mo ko vedeti o ekomi ko luka ka ba buzz ko luka ko yebana koluka mutaye bana kolu eza nango te ke nzambe parce que soto lobi bino mona ko tozolo ba tozo critiquer ba to tozo makambo eza na sainte doctrine biso ba ministre de Dieu tozo ba garder doctrine to kotala ndenge ba potre ba tambola biso tambola nde bango ba kaba nde biso to kaba to ki ko sa eloko te ko bible ke no to sa makambo te ze komena bible te to bakisa te to longola te mais tant to mi ko bakisa pona mutu amona ne ba église okaka oka na kombo ke no église peut-être walesa église à Mutombo ils sont le langage l'évangile à ce terme ils ont le langage mo sena za mako tenité église à pasteur Richard pasteur ça c'est une église à kufela bino soko lingi église za yo esengelo matana kuna ba beto ba sete ko église azali mais on ezaka ba loisir ndeko na biso bika vivre na ba actualité so mo mi kona nye actualité fa luka créer loko moko bo actualité batu ba chaika batu ba ya wanezaka ba stratégie mais ils ont na kati na kaki satan na kati nzambe lokolo bate ko nzambe azakuna au Saint-Esprit azakuna loin de là mon frère loin de là non c'est que ça ils ont libanda doctrine ils ont libanda doctrine écoute nzambe makambo ku de kamusa même ceux qui Paul ayaki lelo ceux qui apôtre Paul là na Congo je crois qu'il y a soit Simbi Bik a commander combien de lettres ata 1000 lettres dans l'église à Congo on a bambeba
ozomona so pote po makambo eza kutu mawa mingi komona babiloko boza buzoba makasi so le chef de l'état azui décision amoni ke buzo beleki na église akomi kokanga ba église atie ba principe na ebomoni mabe so chef de l'état bani kokanga ba église akomi bunala nzambe parce que ya zana monopole wana te parce que prophétie moko lobai ke non Matthieu 24 na Nicolas ko to mona ba faux prophète ba faux docteur ba koya ba sa ba miracle so ki so mi omondo kana ba sa ba miracle so ki chef de l'état bani kokanga yango abundisa ba vraie église parce que ba faux église o ndeza na ba plaire bana batu ba yebani ba sali kombo chef de l'état na bo moto mona ke ba ndi ba série bo nde binzambi ba benga biso binzambi tam so ko passer que chaye ba na été boyebo kangita muso église da passer que chaye mais yenda na nzamba solo tu as aucun église solo il va comme bunda nzambe ndenge roda bano bunda abundisa ba apôtre et là ko pesa mabe tant yo batike tambola ka bongo et tambola bon parce que ça tant yango nzambe alobaki mais nzambe bike ivre na blé ko la nini ensemble yemo ko lo musala ko ya a sélectionner batu soki yo muto bano kota nango ko bano parce que église na tape exécution te so ba ya bani ko kanga ba église o église ma bibo et c'est ba kanga ba église bato bango ba bato na bango ba chef wa kenda kuna ba pesa bango confiance mais ba na nzambe solo te ozomona elo nazo soki ba luka ba passer ba luka ka ba bato wana taba kende ki tango chef akoti na bokonza asala ki nini ezaki nini prière mona ni na martyr wana na benga yi toujours bato kwa ki bango de ba grand mais ba check attention na bato to ba ne chobo ko za na nzambe mon frère mais ba ko na ko ba ba mona ka aidi ko ta mona li papa moi kechi na yo moi bodi na ba bia mais vous en êtes dans un solo. Mais t'as pas mon amour tu veste cravate anglais qui toko combo yebana babi yende wana. OK ça berel. La parole se trompe. Vous avez mon hein? Et ma kamanza mais arrêter que apparition. Il faut être que apparaître. Il faut être et apparaître. Mais l'homme de Dieu un message ni ko couper ça na église ou ya bandimi ou bazana église awali ça. Parce que bandimi bazali ki na bazoganga bazo sepela et bon et le mot église donc on a moni ya sous forme ya il y a concert à net la zone sous forme ya concert parce que bandima bana ko ganga ko beta maboko musique zo beta mutana bandi ko panza bamongo bamba les pasteurs mamongo le message ni ko pesa et que défenseur ya doctrine par rapport à bandimi o basali ba art. Le message là que bisiko nzamba za te faut bima mon frère message nzamba za faut parce que mon peuple église ko mon le belo hoté bino lo mabino bota les obeta na misu na église à Jésus qui zaki na combien de personnes 12 personnes azaki na 72 60 bakei on va comprendre ki malamu te atike na 12 na kata 12 wana moko azaki démon ko sengeka trahir c'est que ba vrai chrétien ba daka 11 na église à Jésus vous avez mais 11 wana basale mosala ti le évangile comme la biso nzambe a travailler abi ke sika bi balé to misato basangani ya zawana nzambe oteni compte na bato ebelete parce que babiki na bomoni ba signe ba faux ko bazale babiki ba ko traîner ba full simana bango ça veut dire full ko sakauti Jésus a mon amour ça c'est ba miracle ma parmi balé na mbis allez si ba 5000 hommes ça côté basina bana lobi nango ba pharisien ba etale belé no bazaki te ba disciple ba sepelo bi kolo tala fulo ba to bazela biso Jésus atali banga bibino moni ba fulo ba pharisien bola na ba fulo ba pharisien te et là ba ebele pour lobi ba liaki mapa le loba te bele mona ba fulo po bazana ba problème ana miome alinga bota alinga zo visa ke ne poto nous mona ba otonda wana ozomona Jésus akebisa ke ba disciple boke ba na fulo bino mona ba pharisien ezate po ba ya po ba lingingai mais po ba liaki mapa lobi etikalaki c'est ça le fulo bank sa côté faut vite imena ça pe fulo menzamba zate ba me disait que Michael Jackson a tondi ça ba stade na ba stade ba ça na ba salle mazaki na nzambete même le tout le monde ba fulo ba politicien ça ba na nzambete fulo ko sa côté sika ba tu ba limisa to basangani kaka nzamba azali so la ligue kuna full nzamba azali nde bisiko babike non bisiko fausseté zane bisika ba to ba ka belé. OK, merci vraiment l'homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission mot de la fin mais conseil de couper ça na pasteur Walesa et numéro contact à l'homme de Dieu affiché on a par rapport à nous sommes pour ça conseil na opesa ndeko na nga frère na nga Walesa ke ba ke non bible zo ba mokanda Jacques ke no biso ba tete ozala juger sévèrement makama nzambe ezala ka kivi de tariate aluka ayekola sainte doctrine bien comment ba disciple batambolaki comment so ba santo basanga nini ki koleka nani ki koleka te mais na katine na mona ka mingi alingi actualité ba yeba ye amona na sala buye da kabaka yenda za bien mais na fond nango ye moko ayebi zomona to ki koloba makambo ebelete mais ye moko aza conscience na yebi mais longa na senge ke non atika ba pratique pe ye moko abongola motema aba ke bato yazo kambana bazo ya wana yete mutakufela bango mais zana mutakufela bato wana babengi Jésus Christ de Nazareth
wandimaka akufa amipesa bomone pona sauver peuple bato wana bazar barachete akolo ba amokola akufela ntango osakana na bango boye lobi akufa mais nzambe osambise plus que bato oyo balani na nsima soki agare bato oyo akozala juge sévèrement atuna mpo nanu ye akufiti mpo aza na bomoi azomonaka eza bien lokumu mais mokolo akanga miso na ye oyo babaka azongisi molimo mpe akolo nzambe nde akoyebaki makambo nasalaka soki nayebaka me kozala trop tard akanisa listese ya Lazare na riche elekaki nini wana so ningo benga pasteur so benga na plus 243 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07 okuta pasteur Cheikh Tokosolola zamba pambola bino tokuta nimbalasi. OK, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mokwa. Je dis un grand merci na mère boss, maman Tiffany Mokwa, mère boss, Mikolo Azosala vraiment na Zala. Je dis aussi un grand merci na Jira sans ma caméra, Alien Kakala. Je dis aussi un grand merci na maman Esther ici Gozali, vraiment Mambotono Ebele. Ni toujours dans le bas, toujours avant tout kabwana bino elongo. Bafwa bachala vite à Mikole. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete